Mbote ndeko journaliste. Oui, nazali mwana mboka komo nanga ndeko junior bao bayebinga bao pe bayebinga ite na pesi bino komo nanga nazali ndeko junior nazali coordonnateur ya place ya résistance Masina quartier 3 oyo esalaka ba action na Congo pe epesaka fierté ya bitumba mboka na biso na kati ya Congo. Merci mwana mboka junior tobeta lisolo ya politique ya mboka na biso lobi toyoka ki ba ndeko na biso ko baza ko na kisamani ba kisamani kende et pas ba M23 et donc en fait politique mwana mboka ya koloba ezali ebele mais concernant bitumba ese tokobeta suma solo ebele te parce que toyebi makambo nyonso ndenge lekana ngambo ya esa république na biso mwa mukena komeka kobakisa wana eza koloba ke bandeko na biso foto fongola misu lelo mboka oyo ezokende ezobunda bitumba c'est parce que bato musu bazoka bitumba wana na matoi tozoka na sango tozomona ngo na biso boite soki tomoni na misu tokokolia même fufu te bandeko na biso baza na souffrance ba congolais bazo vivre comme si que baza na pays même pays étranger kutu ba vivre ka bongo te mutu aza na pays étranger azaka sécuriser protéger mais congolais na kati ya mboka na ye bisika botama mabela bakoko na ye akomi plus que mowumbu na kati ya mboka. C'est pour dire simplement que non instrumentalisation totale ezali na kati ya parlement na kati ya gouvernement na biso bandeko oyo bakokama mboka bazali batu moko badingi mboka na biso te ezali bango bato bako livrer mboka na biso eza bango bato bako livrer ba congolais banyoka ba congolais bakufa pour que bango ba maintenir ka ba poso bazali wana ndeko nanga isoko lobi nanga likambo Goma oyoki lelo bo wazalendo batutela ki butolo baloba ki ba wazalendo bazali pona biso ba congolais mais lelo wazalendo ko biso comme ba congolais wazalendo trobaki ke ya ko défendre mboka lelo wazalendo ko biso contre congolais oyoka ki lisusu to uti komona awa ba soda o batindaki kuna na bitumba ba déposer minduki balobi ba kobunda su komba wana te komba eza politisé soki ba soda balobi ke komba eza politisé par nani eza politisé par monsieur Félix Antoine Tshilombo. Tous ces malheurs qui se passent dans ces pays y compris la Est de la République les malheurs profonds c'est monsieur Antoine Félix Tshilombo. C'est lui l'auteur de ces souffrances, c'est lui l'auteur de cette guerre. Tshisekedi a fait des accords oyo mutako ki kosala te attaque individu. Mais le corps qui flou, à ça qui a soif à pouvoir, il a signé ce qu'il faut signer. Raison pour laquelle les loba congolais bazo mona obiso to komona. Ndeko naza kosenga na biso ba oyo tozali na ngambu ya Kinshasa. Biso ba oyo tozali na région ya Bandundu, na région ya Congo central, na région Équateur, to sala makasi pona kotelemela makambu oyo monsieur Tshisekedi a imposé biso. Ce monsieur azana mayele mabe pona mboka na biso. Mutu oyo alinga teka mboka ça c'est une compromis de la balkanisation mon cher ami. Soki ba soda balobi ke toko bunda bitumba te bitumba wana eza politisé c'est-à-dire ba abandonner rayon wana ba abandonner côté wana. Cela veut dire tant on va abandonner wana qu'est-ce qui vont récupérer les partis eza ba récupérer patrie wana ezali ba ennemi na biso. Quand les ennemis récupèrent la patrie cela veut dire quoi? C'est une balkanisation parce que mission na bango ezali ba boto la mabele wana koma ya bango. Alors tango ba soda baza ko bunda bitumba te cela veut dire bazu ordre batika ko bunda bitumba ba libérer mabele ennemi ba kota ba boto la mabele sure na nani ya monsieur Tshisekedi. Avec Kabila a laissé ce pays na 50% balkanisation pendant 18 ans. Maintenant, M. Tshisekedi, pendant 5 ans, a commis 98%. Il nous reste que 2% pour que Mboka Nabiso et Botolama. Ah ouais, il y a juste 5 ans. Est-ce que Nasuka Nangoto Koma pour que Mboka Nabiso ait la stabilité? Je pense que Kokomate. Et puis, nous risquons que tout comme en 2025, et sa république est comme un pays. Nous sommes les politiques à M. Tshisekedi, n'a pas Kabila, n'a pas Tanabangwa Moussala, M. Kagame. Nyonso wana toyebi yango malamu mais ngai na motema na ngai ona kopesa na bolingo ya Congo na lobi na biso esengeli to se mobiliser to zala lokwa mutu moko to bundela bitumba na féliciter ba mama ya parti na ngai ya AFEC o bazaki conduit par madame Esther Fayulu la première dame o ya amemaki ba mama na manifestation ya munene ya kafu ya kosala soutien pour na bande kona biso est. Vraiment la première dame na peso mbote bisika ozali na bolingwa mboka pe na bolingwa mobali na yo tata mokonzi ko loza nango awe oporter yango na motema pona ko bundela mboka. Vraiment de konanga ipona makambo este nazo kwa suko beta ngote e komi kotangisa nga pinzoli na misu parce que komona bande konanga ndenge bako wa komona bande konanga ndenge bako kata na mitu ba bombe ndenge zo kita na kati ya Goma e ko sala passe na motema tondimi ke na mboka na biso l'état azalité pe moko mutu moko tako kama mboka e sengeli biso moko ba congolais tozo makambo na maboko pour que tomeka ko trouver ba solution na ngambo este.
Merci pour la boca de Guillaume Massaro, le but de mon avocat de Soussou. Ma peuple n'a pas côté, ma solution de libération en boca. Alors, pourquoi ils sont dans la République démocratique du Congo, de qui de l'Obaboni, de qui de la répartie, pour la musique de l'Ouest, le peuple congolais, pour voir qui ne va pas le vélo, côté, dans la main opposant, dans la main majorité, silence, et le Congo pour le désert. Nous ne voulons pas que le peuple congolais, oh, la télévision, c'est pour moi, le silence dans la main opposition, on ne va pas le vélo côté. Nous ne voulons pas le voir, on est le voir. Matondo mwana mboka ezali motuna malamu na koyandola ngo pe malamu pona bandeko bakolanda biso bayeba ndeko na ngai lelo soki omoni ba congolais bavandi kimia c'est parce que ba congolais toza be conscient limisanga na terme quand je dis les ba congolais tozali ngape na zana kati mon cher ami tokoki kosenga combien de fangana yo tokimi na balabala oyo oyo tata mokonzi ekolo président Martin Fayulu apesi ba mot d'ordre pendant 5 ans Tshisekedi biso na ngambo ya lamuka biso na ngambo side combien de marches tosali pona makambo mboka mais c'est Tshisekedi aye ko organiser ba élection ou asali simulacre d'élection président lui Martin Fayulu apesi mot d'ordre alobi congolais bisika nyo sozali manifester totelemela simulacre d'élection o mais c'est Tshisekedi asali na mutune Denis Kadima ba congolais ba trouver en normal lelo boye passe côté na kati ya mboka biso tokangi maboko te toza kosala ba réunion stratégique j'espère kuna na base uti kolobelango Fayulu avandi kimia te Fayulu azana ba préparation parce que alobi na biso marche ya tour tokosala parce que mandat Tshisekedi oyo eza sous mandat tokosala les 15 marche te non mandat Tshisekedi oyo soki tosali ba marche ebele mibale ba marche wana tokosala pona kobengana Mese Tshilombo définitivement na mboka na biso yango moni epesi biso mwa temps tozo se préparer mukolo nkumu ya mboka kopesa go okomona qu'est-ce qui va se passer dans ces pays mwana mboka biso totelemi kimia te opposition ya liboso fona ibisa yo que nous ne sommes pas des opposants. Comment on peut appeler un vainqueur plutôt des élections comme un opposant? Parce que tobi malamu ke na Congo élection salama ki na 2018 oyo tata mokonzi ekolo Martin Fayulu a remporté ki pouvoir na avec 62%. Mais c'est Hippolyte Kanambe, oyongana linga kotanga komona été a sali rébellion d'élection. A kamati pouvoir du peuple a pesi na Mese Tshisekedi Tshilombo. Le loboye Fayulu oya komaki vainqueur des élections a comme opposant. Non, tout cela qui résistance. Nous résistons en tant que des gagnants des élections, na l'élection il y a né coulé. Oh, il y a 2023, il y a des élections, il y a simulacre d'élection, j'espère que vous avez Martin Fayulu, to jeter l'élection en bloc. On ne considérait pas mais c'est comme président de ces pays. Yango mwana mboka to biso ke toza kosala toujours résistance. Biso toza toujours na terrain a okoti biso wapi. Toza na terrain talande to toki. To uchi ko sali to uchi ko pesa mobilisation pour na ko éveiller conscience à peuple congolais. Peuple congolais à la muka. Mais c'est Tshilombo a memeli biso tribalisme o elembisi nzoto ba congolais ebele. Na tangu ya ndeko papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Fayulu était Azaki Mutobandu mais il était à côté de qui? Azaki na côté Martin Fayulu parce que wana tozaki na unité nationale. Mais lorsque les gens de l'IDPS baye ko yiba élection ba kotisi tribalisme na kati ya mboka. C'est-à-dire mboka comme na deux camps. Batu musu bako kumbisa buzoba Mese Tshilombo bako féliciter buzoba Mese Tshilombo. Batu mususu bako ndima oyo mokonzi mboka Martin Fayulu akoloba. Raison pour laquelle biso tolobi ke toko kanga maboko te toko bunda bitumba. Kala mingi te awa okoyoka mo d'autres kopesama okomona moto ndenge kopela. Mon cher ami toza tovandi kimia te tokangi pe maboko te toko sala ba politique. Ndeko na ngai mboka na biso oyo yeba bien que ezaka déjà infiltré. Eza déjà infiltré parce que même na mito soki to telemi ya mo solution pesama il y aura aussi du temps oyo to kozwa pour que solution pesama. Yango na ebiso boyi. To ko sala suba marche ya pamba te. Kala mingi te okoyoka moto de kopesama. Tozo préparer marche moko kaka. Marche wana to utolo bango na base. To lo bibiso to ko sala su marche pona lipate. To ko sala su marche pona maite. Toko sala marche pour na biloko mibale.
et là quoi liboso to ko la marche o ba maman na biso décidé déjà na uti ko yebisa yo que non biso na ngamu na biso déjà to bandi ba maman décidé accompagner la première dame maman Esther Fayulu ba sala ki marche pour na soutenir bande ko na biso este asko etikali marche populaire ya mutu nyonso marche wana po esala maison senga photo se préparer yango na biso que toza na laboratoire tozo préparer action pour que tango tozo bima ezala ko bima ya mbala moko ya libela tozo ngaso banda kuti donc ko bima to ko bima pour chasser Tshisekedi définitivement dans ces pays yango na biso que to ko sala ba politique to sala ba tic-tac to ko luka moyen nini to ko ko sala pour na komisa population na balabala mais to vandi kimete to ko sala ba manifestation to ko sala nyonso to ko loba to ko tambola kabisika nyonso pour na ko veiller peuple congolais ba kinois surtout on a kata Kinshasa ba lali pongi ba kinois ba lali pongi ba kinois bazo ba ye ko comprendre sikoyo awe ebele bakomi kotuna ngai Fayulu azolo banini Fayulu avani abi ntango Fayulu ayebisaki biso bato nyonso bamona ke no Fayulu azosala théâtre lelo siko bato ba comprendre ke makambo Fayulu alobaki aza na raison awa yango ozomona tozotika population nyonso na balabala te tozotika population nyonso nanu azwa conscience population yeba où va le pays population yeba qu'est-ce qui se passe dans ces pays population yeba qu'est-ce que fait Tshisekedi dans ces pays population yeba ba malheur causé par Tshisekedi na mboko ezali nini après siko okomona tokozwa un mois te ndeko Kabuya okoyoka tokopesa mot d'ordre que non yaka toki tozana balabala okozwa ba image pesa ngo panzana parce que marche obiso tozosala pona makambo tali esa république ya mboka na biso pe tokosala marche pona buzoba monsieur Antoine akosala marche monsieur Antoine akosala ya modification to ya révision à constitution et loko pena biso to ko bundela bitumba yango wana ndeko na ngai Chilombo lorsqu'il a volé le pouvoir du peuple congolais selon lui il croyait que mandat ko silate pona ya za kazake non 5 ans ça peut être 50 ans mais ayeko sutuka mandat sili Tshisekedi a komi ko sala manso akamata sous deuxième mandat selon lui il croyait que non ezana ngo baché a eu deuxième mandat a prêté serment, a nommé premier ministre, et comme il commis sa gouvernement, et comme il bloque. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de secrets que nous connaissons et vous ne connaissez pas. Pourquoi le gouvernement est maté? C'est pourquoi je te dis que non, on est prêt. Toza prêt, les sous. Kalaming te mode des opesama. Mode des opesama pona kotumba ba miyibi nyonso ya mboka na biso. Et puis vous savez que nous sommes dans la résistance. Président Nabiso Aïba Mbongo Mbo côté, président Nabiso Sala na gouvernement té, tozolo ka ba mécanisme ni toko ko sala pour na mobiliser peuple congolais, mukolango ngonga esone to comme appelle quoi na Sénégal. Yango na biso que tozana préparation déjà kalamingi té, mode de kopesa mandeko nanga Kabuya. Mais azokoya bombarder to kosala lisusu mabe na kati ya bomba kwa koya bomisefite biso ya population yango azali déjà na kati ya bomba azoya kelebe ya koya pia kuma awa na capitaine de biso na Kinshasa et puis bayimboka mosusu bakosoutenir combat ya inanga toyebi te est-ce que boyei ya nanga na kati ya Kinshasa ezali intérêt ya bapeuple congolais to tomoni bamisusu baza kosepela colonel nanga ya bamisusu bakokoya colonel nanga po toyebi colonel nanga aza koyinya république démocratique tokokoya peuple congolais choix na ye akotaka président Martin Fayulu Madidi na 2018 parce que tomoni bayimboka mosusu bakosepela baki colonel nanga ya etakeli omoni loba par rapport ya likambolani koyebona Kabuya na uti koyebi so ke Kinois aza inconscient na uti olobango awa pour nous les jeunes Kinois plaisir na biso eza lorsqu'on te donne $10 aux na babar na tango ke yo kangi mesa baro 26 milanya nko ipona yo komi Kinois mais pona kotala pasi ya mboka Kinois azo penser wana te yango na biso ke tozo préparer ndeko na ngai les facilitateurs de M. Tshisekedi dans ces pays c'est Corneille Nangaa. Je ne serai pas ni aucun jour pour Nanga moi dans ma vie parce que tout ce que nous subissons ici promoteur Nango est M. Nanga. Que pensent les Congolais pour Nanga? Est-ce qu'un homme comme Nanga, aujourd'hui tu me poses la question concernant M. Corneille Nangaa, un rebelle de ces pays, la personne qui a trahi ces pays jusqu'à tel niveau que nous nous retrouvons aujourd'hui. Nanga, ce n'est pas un rebelle. Nanga a réclamé la carrière minière na ye oyo Maman Martha Botola et Pati Sekedi. Ok? Nanga a réclamé la carrière minière na ye oyo
Maman Martha Botola, na Christian Tshisekedi Botola, mais c'est Tshilombo pesa kaye. Maintenant, ngazo bundela mboka te. Nanga ko bundela mboka pour quelle raison? Parce que Tshisekedi ye muto afarista ye. Ye muto akamata pouvoir à peuple congolais apesi Tshilombo. Les lois a comme rebelle a se rebeller contre qui? Mes chers amis, tout lungwa na ba distraction. Makamloko ba corneille nanga ce sont des distractions. Moi je peux pas répondre à ça. Eza buzoba expliquez-moi excusez-moi na terme. Biso toyebi malamu ke nanga akomi ko banga peuple congolais. Ce que moni nanga akomi ko agir dans cette façon, ayebi ke kalamingi te ba congolais bazozwa président oya ko uta na volonté na ye. Tango président oya ko uta na volonté a peuple akobima, muto aliboso akoza na arrestation akoza nanga. C'est pourquoi nanga linga salamo mascarade wana ya kokosa que non, il se rebelle contre qui? Et puis depuis qu'il est venu dans ces pays, soi-disant rebelle, pour trouver la solution, il attend quoi? Il a des armes, il a des militaires, azana nyonso. Pour koboto la pouvoir du peuple, la pesa mutu na ye, fabricateur na ye, qu'est-ce qui lui empêche? C'est pour te dire que l'affaire de Nanga, c'est un théâtre pire et simple, mon cher ami. Il ne faut pas poser des questions de Nanga parce que Nanga, c'est un sorcier de ces pays. Nanga, c'est des mots de ces pays. Le premier ennemi du peuple congolais, c'est M. Nanga. Et puis, il finira pour être arrêté. Coûte que coûte, Akita Mata, Nanga finira en prison. Ça, je te le dis. Retenez la date d'aujourd'hui. Mon cher ami, Yami Balé na uti koye bisayo. Likambu ya guerre ya Este est concerné par Congolais ni par Rwandais. Likambu Este est guerre concernée par Tshisekedi et son parrain M. Kagame. Mon cher ami, quand Madame Denise Nyakero nous dit Fara oye biango ke soki ba botoli Este bana ba kokoto ba kokolo na biso ba koya ko botola. Alobaki yango qualité nani? Elle a tenu de tels propos à qualité de qui? Et puis, lorsque soi-disant la femme du président de la République a soit à propos à Bongo, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est son mari qui l'a envoyé. Parce qu'avant, il y a Koloba Makambouana, Azaki Nambeto na Mobali na ye, a yebisa atunak Mobane na Koloba nini. Mobane na lobi voilà, o Koloba, voilà, o Koloba, voilà, o Koloba. Véritablement parlant, Denis Nyakero a yebisi biso ba Congolais que Boti Kanabino est si déjà Tolia Mbongo Nango. Et c'est comment l'intérêt ya banoko nanga ba Rwandais. Selon Bakor, mais c'est Tshisekedi a outi ko signé. Oyo ki makamusa so ayebisi na Congo Brazza. Lobi na moni bande ko IDPS baki ko sala trouble na ambassade ya Brazzaville. Bande ko boza maboma. Comment pouvez-vous accepter Sassou akende ko déclarer les bino makamwe pa Kagame en même temps bino bozo lungwa a bozo ke sala ba fête na Rwanda. Tshisekedi a kosi ko kene Belgique atiki avion na ye ma koti na avion ya Union européenne tina Rwanda asali une semaine kuna zo solana Kagame azako solani bon moni biso to ba bololé na bino ou bien biso to ba yuma na bino ou bien biso to ba zoba na bino to yebelo côté au contraire bino nde bato boza ba bololé au contraire bino bato boza ba yuma o yebelo côté tango akaina Brazza vous savez ce que ça soit dit. Ça soit yebise Messie est un itinérant. Itinérant n'engal l'accine. Mais on a totalement raison. Mon cher ami, concentrons de ces pays totika ba aventure. Concentrons pour ces pays. Nous avons un seul leader qui se concentre pour ces pays. Son nom c'est Martin Fayulu. À qui moi je suis derrière lui. Awande tozabo embo kanabiso est comme récupérer na tous les frontières des pays voisins. Ituri, Rwanda zo botola, Nord Kivu, Rwanda zo botola, Bunagana, Rwanda botola. Awa lelo Congo central, Luwazi Congo Brazza botoli. Kota Kabinda kuna na territoire ni wana kuna Angola botoli. OK na Luala bakuna Zambie wana zo bot. Partout, OK in Équateur koto, Sidubangi kuna ni Centrafrique zo botola. Bon, au lieu de se concentrer pour na makamamboka, tozo kenika na babuzoba. Tshilombo a dépensé mbongo mboka na ndenga kosakana te ndeko na ngai. Tango nazomona boezo salanga passe na motema ngai soki nazaki na mbongo na j'allais faire une rébellion il y a pas même 6 mois na bengani Tshisekedi na mboko yo ngai junior soki nazaki mutu moko na banda politique nazwa déjà mbongo na mboko yo na ngana sala rébellion na moins de 6 mois na bengani Tshisekedi na mboko yo mais malheureusement je viens fraîchement de l'université naza na mbongo te pe na bandi politique sika yangonde bato ba onyokola biso ba congolais biso jeunesse ya conscience tozana souci à venir mboka na biso parce que à venir mboka na biso ekozala meilleur pour na biso
message nanga suka na kopesa ba imboka ba kolanda biso na libanda mboka tozana ba diaspora conscient na ba diaspora inconscient. Batlokola ba diaspora ba ke kolanda monsieur Tshisekedi ba wele la maputa na France. Achasa ke mboka na bango eza vandi parti lombo. Ba Congolais pe ba kei ba betele maboko. Est-ce que Congo la bonga na obenge diaspora? Na fingi diaspora te. Mais na lobby na batu oyo baza ko encourager Chilombo na buzoba nyonso poza maboma. Nous avons des très bons diasporas oyo bazo soutenir combat mboka. Nous avons des très bons diasporas to benga na kana bango pe bazo pesa biso ba idée. Ndeko Junior, ndeko Matata, bosala boye to na posa mboka biso pe tozaka na posa un jour tozonga na Congo mais ndenge to komona boye moye to ezate boye na to yebi ba diaspora nde bango wana. Bandeko ba diaspora baza conscient bino bozo landa biso les seules choses au biso tokosa na mboko yo eza soutien na bino soki bo soutenir biso financièrement je vous dis que o nyonso to mona oyebi ba événement biso to sala na mboko yo. Combien de fois t'intercalé Chilombo na chango awa lekate il a fait 6 mois na chango ando lekate bato ba intercalé Tshisekedi za bato musuté c'est bien nous oyebi ngo malamu. Ce qui est l'autre effort financier, mes chers amis, bisika bozola nanga bo chamo tema pe bon dimelanga ke un mois c'est trop, il y aura des discours qui vont changer dans ces pays. Et qu'on changer coûte que changer. Mais là que bomi biso, on est des jeunes politiciens. To tikalna ko sana ba gouvernement te poto se positionner yango to sala tâtonnement. Mais rien n'est tard. Ce qui bolingi ke biso to sala pena pour que mboka na biso esungama ekende liboso. Buzo bachilo mona makamuna esila. Bobenga biso, on est là. Tomi s'est sacrifié du matin au soir pour réveiller peuple congolais, qu'on sa peuple congolais na conscience. Awa parlement yango na kune yindi. Na mi tozo ba bitumbe so bunda na parlement. Pourquoi Tshilombo imposer ba candidat na ye? Tshilombo imposer ba candidat na ye oyo kut ndeko nanga tika ko. Mais jusqu'où to banda ko supporter ba buso ba ti wapi? Nami to ngana kolo bakeno na ozwa 500 résistants toke na parlement kuna to tumba toke na nini nami to kolo baketo lungwa to koma na aéroport Anjil to sala action wana toke na nini tala iloko ezo pesa biso ba limite poto bunda au delà ba limite mais ceux qui tozaki na o esengeli pona biso mon cher ami boyebi force na biso et puis population ayoka kabiso et belé le ba komi ko sala ba rébellion ba boto la pouvoir et belé le ba komi ko sala ba accord le kwa Chilombo azwa pouvoir et belé mais biso to tikala na sima ya moto asala ka accord te asala rébellion te akokuta na force armée moko te akena pays voisin moko ta ke sala accord mais akozwa pouvoir légitimement na ngambo peuple eza Martin Fayulu ye wana nde aza vision d'incarnation na biso mboko yu ye wana nde aza moteur pe aza modèle o azo pesa biso mayele poto bundela mboka oyo azo lakisa biso ndenge ni tokozala bakambi ya mboko mikolo eza koya yende tozo tshana maboko yende tozo soutenir yende toza na sima na ye pe tokobanda ko évangéliser kombo na ye bisika nyonso bakongole bazali bakongole bazwa conscience que totikali kana moto moko oyo akobongisa mboko oyo kombo ne Martin Fayulu. Merci beaucoup.